NK officiel Turoyo asali makasi asali émission atikali kofinga Karine Mokonzi te. NK officiel atikali kofinga Karine te na émission oya suka asali. Pe na bana ko sentir tango azoloba azali déjà abati. Bien sûr, ya lobiki bazo take na butu mikolo yo akosala bemission ya butu te pour fois kota prière. Bazo take partout. Mais bon, na yebite soki bazo take na banani. Mais nga na kanisa parmi bemission o na sali pe ya suka epesaki ye mwa ba idée ya bien ou bien ba émission on a sali ya suka na yango bemission kutu te moko kako na salaki ya suka nango wana na kanisa ebangisaki ye akanisi tango mosusu tozomona makambo yango po makambo na lobaki amoni yango vraiment ekei net ndenge na lobaki ebangisi ye. Donc amoni boye po bo comprendre mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandonnette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, makambo na lobaki na émission o na salelaki NK officiel ya suka nango avana cha oyo atalaki yango. Makambo na lobaki amoniki eza réalité. Mais à part komona amoni eza réalité, amoni yango azokamwa ndenge nini na koki koloba makambo ndenge wana ezokende pe net ekepe net ndenge ye amoneli sikoyo. Alors seke ndenge aza wana azobanga susu azokanisa eza bamoni yango na vision to namoni yango na PV to na lobeli yango lokola batambi kudi to bamandona. Bandeko bokamwa te eza réalité po bato ebele na tango akala pe bazalaki bongo okomona mutu mayele mais azokanisaki bavoka na bajuge na baprocureur bazalaka na maji moko to kindoki moko boye soko ekosamba ayebi mabe nyonso osalaki na bana koyoka ngo na minoko ya bakoko bato minene baza koloba bavoka bajuge bazalaka na biloko moko boye bamaji bakindoki bayebaka presque makambo tango azoloba no makambo ondira azalaki wana. Bien sûr NK officiel atanga aza mutu mayele mais bomitongisa na bino te kozala zoba ezeloko mosusu kozala mayele okozala no mayele moza naïf ndenge wana te bandeko bomonaka deja bato ya minene bakendeka église aza na mbongo ebele azwa biloko tu mais soki paster mo azokose ere moko ezomonana eza lokuta mais ye azondimane kaka parce que aza zoba te parce que aza ne naïf badomine pe na kisi moko te ki naïvité na ye mutu edomine ye. Alors NK officiel oui aza pe naïf na fingi ye te mais modèle na observé ye azali un peu naïf mais eloko bien asali yango wana ayoki asali émission ebandeli ti suka atikali kofinga Karine Mokonzi te. Bien sûr bato bazoleka na chaîne na ye bazo continuer kofinga. Alors pour le moment aza nanu na idée juste te soko asala nini. Donc boyoki bino yemo bino moko boyoki ba o bakenda kotala ye po ba chinois ebele mutu baketala ye yango abeti ba 10 000 vues.
Alors soki alobaki boye na bato batuni ye obi balobi na ye enika fotikaka bato balobaka salaka lokola saratola yo lobi otiki baloba me yo ozoloba ozokata bato bazoyokana te. Enika officiel azongisaki ye aza na experience nango te basaratola baza baprofessionnel si bamesaya nango. Donc vous comprendre déjà ndenge moko soki azotika bato bazofinga ezali po te nanu azomona eloko kosala te nanu amesani te me ye moko asali deja émission ebandeli ti suka afingi te. Soki émission akosala turu ekolanda soki akofinga elakisi akolinga mpo makambo nga nalobi ekende sanse mosusu ebimaki non soki afingaki te ezali kaka mokolo wana alamukaki ndenge mosusu sikoyo alamuki afingi. Alors nga toli na kopesa ye lisusu vomi akontinue na modele ya émission wana asali atikali kofinga kalini te. Wana eza pa monene mpo na ye NK officiel azokende bien. Soki alandisi bemission oyo nyonso ekoya atikali kofinga Karine Mokonzi te. En tout cas ezali deja eloko moko ya positive mpo na ye. Ata akabwana na la Chine, ata akabwana na Karine Mokonzi, me kobima positive mpo na ye. Bien sûr azotraite mpe ba oyo bazozwa mbongo na YouTube bambongo ya masumu. Non, eza bambongo ya masumu te. Alobi ye mpe akozwani mbongo wana te mpo eza ya masumu. Non, masumu na YouTube basala yango te mpo zwi mbongo. Mbongo ya YouTube eza ya masumu te. Po YouTube apesaka bato mbongo te po finga po sala makambo mabe. Non, YouTube afutaka bato parce que osali musala na yo pe okaboleli ye ba publicité. Alors NK officiel ndenge yo za wana olobi okomi na ba view ebele molingi no komonetarize te. Fo yeba mokolo komonetarize ba view nyonso oyo ezolakisa ekozala utile kaka po bandima yo omonetarize me kozala utile te pozwa mbongo parce que mbongo YouTube afutaka susu selo ba view te. Po soka afuti yo selo ba view okobima a presque na rien du tout. Afutaka selon ba publicité oyo ebandoleka soko monetarize chaîne na yo. Elingi koloba ndenge bozotala video oyanga ekolakisa publicité ne bandeli to na kati ou bien na suka. Alors chaque vidéo ya moto elakisaka publicité ata otali nongo te moto wana bakofuta ye. Ezali lokola moto azwi ba papier ake kabola na ba boîte aux lettres ya batu ba papier ya publicité. Nakanisa bino nyonso na bandako na bino bomonaka na ba boîte aux lettres ba papier ba bwakelaka bino ya publicité ya magasin fulani. Ndenge moko bato basalaka na YouTube o baza monetarize lelo yo bafutaka bango po bakabolaka ba papier me na kati ba video na bango ake abwaki publicité eleki mutu atala te atatali publicité ngo to atali te yo mutu publicité ebandi na chaîne na yo bakofuta yo. Wana NK officiel soko yebaki te yeba yango deja. Elingi koloba boye soki nazoloba no po soki yo NK officiel oza na posa mbongo wana te okoki kaka komonetarize otiki mbongo yango evandaka nango bisiki kovanda ti mokolo koluko kabela yango bato to kosala nini osali. Donc eza bongo meme nga soko okei na banki ya bavak bisika mbongo wana ekomelaka okomona babanda kotinda na ngai moko na lilango te a part oyo natindela bato me ezali kaka ndenge ezalaka pamba te nayebi eloko na kosala na yango te. Ntango mosusu nakoyeba ngo mokolo mosusu ndenge moko mpe yo okokosala soki mpenza ozala na posa nango te me okokotika eya. Alors NK officiel ezalaki likambo ya mbongo ya YouTube te me soki napesi yo ide wana po osali comportement ya malamu
ya kitoko otikali kofinga Karine te na émission ya suka. Alors lokola ofingi ete ngai papa Robo fona peso lisusu cadeau ya conseil gratuit ndenge oyebi yango bien nalobaki no nga napesaka bato kaka baboule baconseil napesaka te kasi natekisaka nga conseil gratuit ezalaka te conseil acheté. Soko moni napesi yo conseil gratuit yeba oza na niongo. Ngai papa Robo yonde napesi yo conseil gratuit sans niongo. Nasukisi awa botikala malamu. C'est tout yo un cas officiel. Tikala malamu. Continuez ko officialiser makambo na yo. Ndengo officializa libala na yo. Pe officialiser kimia na una kati ya Deutschland. Auf Wiedersehen. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.